Réalité à Banakino. En 1989, le conseil d'administration à programme des Nations Unies pour le développement a sengaki date ya lelo le 11 juillet eza la journée mondiale de la population. Journée oyo ezali pona kokebisa la population pe mutu nyonso na oyo etali makambo ya démographie. Ko sensibiliser pona ba problème ya population na bisika bazali ko vivre pe na ndenge bazali ko vivre na bisika yango. Ezalaki nde na 1990 que journée oyo ezalaki célébrée pour la première fois. Na 2011, na mokili mobimba, population ezalaki à 7 milliards ya batu. Mais na année 2022, batu mokili mobimba ba komi 8 milliards. Wana pe makambo ekomi ebele ya koluka ko résoudre. Thème ya année oyo ezali un monde de 8 milliards vers un avenir résilient pour tous, exploiter l'opportunité et garantir le droit et les choix pour. Kasi awa na mboka na biso ezali na bakwa mususu population azali ko vivre na ba difficulté ya kosakana te, mai eza te, courant te, nzela ya mabe, insécurité, pas même ba école, ata kutu ba hôpital ya ko se faire soigner ezali nango te. Okokanisa ozali na mboka nzoka nde ozali kaka awa na ville province ya Kinshasa. Bakonzi ya mboka journée ya lelo esengeli interpeller bino po botia en priorité amélioration ya condition de vie ya population. Awa match eza mabe. Mabe penza. Kuna na commune ya Lemba na quartier Imbu, esika gouvernement atiaki pona kotonga usine ya sika ya captage pe ya traitage ya mai pona régie des eaux, misala ezali kotambola malamu pe ekomi kokoma na suka. Na souci ya kotunga population ya secteur oyo banyokwamaki bambula ebele na bapasi ya mai, nde gouvernement na vision ya chef de l'État balansaki misala ya construction oyo ya usine ya captage pe ya traitement ya mai ya capacité ya 25 000 kg par jour. Oyo na ba prévision basali inauguration na yango ekosalama na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na mois ya décembre oyo ezali koya. Mais eloko moko etikali na bango batonga réservoir ya mai pour permettre na régie des eaux et distribuer mai ekomati na bandako ya bato. Kasi esika oyo ezalaki prévu ba construire réservoir wana, bandako ezali wana. Il fallait que déjà l'État a déboursé $1,100,000 pour na kopesa bakolo mapangu wana bakende koluka bisika mususu. Pe babuka mapangu wana bongo bakotonga réservoir wana et permettre à ce que régie des eaux et komisa mai na bandako ya batu oyo ba umeli bambula ebele bazalaka na mai te. Yango tobeleli pe tolobi mbongo bima pote misala wana esila na mois de décembre bato ya kotoyo bazwa mai na bango. Eza normal. Na Congo bazali kokoma na biso. Parmi sous le guerre à l'est du Congo. Mais c'est quoi l'est du Congo? Ce n'est pas la guerre à l'est du Congo, c'est la guerre au Congo. C'est la guerre au Congo. Parce que ça, la biso mobulu, on a pas besoin des alliés la biso.
Pour na babebisa makambo ya mboka na biso. Pour na bazwa bomengo ya biso. Pour na bazwa mabele na biso. Est-ce que tokondima yango? Est-ce que tokondima yango? Yango wana bandeko na ngai. Bandeko na ngai. Bolobi awa moto botaki kombo kobotaki ete. Soki na vandaki na kiti wana ya kibokonzi. De guerre wana esi esala nini? Esala nini? Tolobi boye. Biso tokozwa kiti wana. Kiti wana ezali mpona koyiba te. Kiti wana ezali mpona kozwa bomengo te. Mais kiti wana ezali mpona kozwa bomengo ya ekolo Congo. Kiti wana ezali mpona Congo ekoma eloko ya makasi. Ndenge bolobaka RDC eloko ya ma Forces armées de la République démocratique du Congo, notre devise. Toye kosala musala, secret ya réussite na bino, ezali discipline. Commandant suprême azali ko insister pour la discipline ya mapinga. Ko observer règles d'engagement. Règles de comportement. Ngonga nini okobeta masasi? Nani okobeta masasi? Obomi munguna kokata yete. Boyokinga? Kokata munguna bitani bitani te pekisami. Chers finalistes, la réussite, dit-on, est le fruit du travail, du courage et de l'intelligence. Tout au long de votre parcours scolaire jusqu'à cette étape ultime de l'examen d'État, vous avez travaillé dur et vous avez fait preuve de beaucoup de courage et d'une intelligence vive. Alors laissez-moi vous dire que vous possédez déjà la formule, la meilleure, pour réussir et surtout pour rejoindre la grande famille Excellencia. Pour cela, il vous faudra une parfaite concentration pendant ces épreuves. Puisque dans le programme Excellencia, il s'agit de l'excellence. 85%, c'est le minimum pour être sélectionné au concours d'octroi des bourses de ma fondation. 85%, ce n'est pas rien, je le sais. Mais la bonne nouvelle est que plusieurs avant vous l'ont fait. Et je ne doute pas un seul instant que vous en êtes également capable. La vie est une course d'étapes. Remportez celle-ci et embrassez avec sérénité une autre étape, celle du monde universitaire. Je vous exhorte de continuer, de vous façonner avec persévérance. Il arrivera certainement un moment où vous vous réjouirez de merveilleux résultats obtenus. Engagez-vous donc dès maintenant, avec assiduité et foi en vos capacités, afin de garantir votre avenir et faire partie de l'élite dont notre pays a besoin pour son relèvement et son émergence. Bon travail et que Dieu vous soit favorable. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni
oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe goût na ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko goût ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit msusu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka eza l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Lelo na Kinshasa tokoma komona soki muto akufi bazali kotuna nani azali na nyongo na ye yango biso na cadre ya rubrique na biso bitambola totuni lelo soki mwana azali obligé ya kofuta nyongo ya bapara na ye oyo bakufa. Justement, soki mama tata bakufi soki bazala nyongo bato balobango na matanga azana nyongotel oyo akoloba na matanga bagoya azana posa ya kopesa mbongo wana baye bapesi mbongo wana même famille déclaraka oyo azana nyongo oyo amonike papa na biso akufi akena nyongo na aya ko déclarer tosala nini topesa mbongo tofuta mbongo wana soki ba déclarer oyo azana nyongo na aye abimi en présence abatu abimi alobi ngai azana nyongo na ngai exemple ya $1000 bo yaka mukolotel tosola tofuta mbongo na yo sima nango soki aye bino bofuti mbongo na ete mutu okote akindeki ya kozana kimia te mulimo ne kozana kimia te po mulimo ne kozana kimia il fallait bofuta mbongo wana po bayamba ye na kimia côté oya akindeki bon ezalaka obligé soki papa adefaki swati eloko ya bato obie mbongo ya bato tango papa aza lisusu invité il faut obligatoire faut bofuta soki papa ye ko mi présenter kolo ya mbongo wana aye ko mi présenter non papa intel azwaki mbongo nanga obie akena nyongo nanga bino famille boza capable ya kufuta mbongo wana po eza na ba conséquences oyo yaka soit na kati ya famille oyo atiki na libota ye atiki soit na bana et ba conséquences ezali oyo ezali lokola bakokoma ba moumbu soki papa na azolela azoreklame po mutu na kati na ba famille toza na banzambe na biso otondimela akoza na banzambe na ye tangu bana wana bafuti nyongo wana to be famille efuti nyongo wana te eko bakozala su ya banzambe wana banzambe wana tangu papa azoreklame eseke bana wana bakomi esclave ya papa wana pona bakoti na lien ya papa wana po papa wana azoreklame mbongo na ye aza na mbongo na ye esi conséquence on a koki kolobela il faut kofuta mbongo wana
Bon moi soki akufi lokola nga soki nakufi mwana nanga soki nazalaki na nyongo mwana nanga kofuta te mwana nanga kofuta te nyongo soki nali nanu na donc bakundinga nanu te ça va bakotuna moto nyonso aza na nyongo na ngai ava yanga kokundama bakosenga mbongo bakopesa mais soki nakundami mwana bakoki kodéranger bana tout justement mpona baoyo basalaka makambo wana lobake soki moto aza ndoki moninga akufi bongo okotungisa bana donc lobake oza ndoki. Bon, nakoloba ba conséquences eza vraiment ebele te mais eza moko to mibale ya mutuya parce que mutu oyo akufi atiki biso donc to se séparer na ye esengeli molimo na ye epema na kimia mais tant que banyongo wana efutami te donc ye mpe akozala kimia kote akei te donc obligatoirement soki kolo nyongo a déclaré qu'il faut bopesa nga mbongo na ngai bofuta nyongo na nga bozo obligé il faut bofuta po molimo na ye kote akei epema na kimia. Pasteur na mbongo ya libala ya mundimi na ye akoki kozwa mbote. Tout d'abord famille biologique oyo mwasi awuti avant akende kosambela kuna. Pasteur soki babengi ye papa, c'est-à-dire papa ye elimu. Papa oyo bazobenga papa oyo aboti bana na ye ya musuni azali. Pasteur ata papa boyi mbongo ke ngai na kozwa mbongo te. Pasteur akoki kozwa mbongo wana te eza ya pasteur te. Deuxièmement na ba condition oyo papa aboyi mbongo wana pasteur ayebi te. Peut-être ba condition eza ebele. Toko lo ba condition mususu mwasi wana bapesa ye na likambo ya butu. Soko papa moni ndenge akosala te aboyi biloko wana po banoko ba compliquer mwana na ye te. Deuxièmement okomona obali mwasi tango bali mwasi aboti te bamibali mususu bazongaka epa ya papa na papa ya mwana kote abaleli il faut bazongisela ye mbongo na ye po ye alukaki intérêt ya bana osiko yo pasteur okezo mbongo olia est-ce que oza na poza ata nil part esalama ata bana babindele ata bayaya na bino basimba bible biloko wana soko oyebisi bango donc bato oyo bapasteur wana bapasteur lokoso oyo bazoboma mboko akozwa yango te mpo mwa aza nini nete ye nde aza na azwi ye sikoyo na ndenge ya eglise mwana wana aza na tata na ye na mama na ye mama na ye nde bato bakosala makambo wana paster te wana econcerne paster te bitumbe koya epai ya mwana swati mama ya paster aza mutu moko nde atiaka papa na kimia ndenge aboyi mwa libala atie na mabondeli ti nzambe asima motema papa ekoza soit bakozonga lisusu kuna papa akozala na droit ya kozwa mbongo mpona mabondeli ya pasteur ndenge akotia na mabondeli priere elekana kati ya mbongo libala oyo aboyi wana posa na bapesa na bapasteur ke bango baza na droit ya kozwa mbongo libala te mpo pasteur bien sûr aza mutu ye mutu aboti mwana wana te bien sûr likolo eza nzambe na se nde bango ye aza na droit akozwa mbongo ya mwana libala te mposo azwi yango komba ekoyela mama swati mwana wana ekozala bien te pasteur aza mutu moko atiaka mabondeli bon epa mwana conséquence ezali kaka malédiction mpo arespecte makambo ya nzambe te mpo nzambe aza na baprincipe na ye na planification oyo asa planifia depuis longtemps. Alors il pas pasteur akosibir kaka sanction ya nzambe au Matthieu 7 verset 21 à 23 ezolobaki akowanga na bango akowanga na bapasteur oyo bazosala mokano ya nzambe te okozwa mbongo eza mokano ya nzambe te ozwi mbongo baboyi na libala yo ozwi yango wana eza mokano ya nzambe te alors bakozala chassé nzambe akobenga na bango akowanga na bango akobwaka bango libanda d'une part nakopesa conseil batika mais d'autre part ezali nde volonté ya nzambe ke un jour bazika na bango okopekisa mutu asi akenda bapekisaka mutu alingi akenda mais bapasteur basi bakenda balongwa na bonzambe déjà opesa bango conseil te.
magazino magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino